Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye pa na bino. Na ye kosala video oyo mpona bandeko nyonso o bolandaka ngai na ba oyo nyonso bokolanda ngai. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Na ye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe atike to partage message oyo nakabula yango na bandeko nyonso oyo bolanda nga pe na ba oyo nyonso bokolanda yango to bondela po ete tokende na message na biso to bondeli. Nzambe papa na biso na lola mosesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya. Papa tala ngai mwana o papa na ye liboso na yo kolo na ye liboso ya bana na yo papa mpona kosala video oyo kolo na ngai topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo topesi yo merci. Ngai na ndeko moko na moko akolanda video oyo topesi yo merci. Nzambe na biso kumisa masanjolama na onetolama na olibanga na talo le lion de la tribu de Juda alpha pomega ebandeli mpe suka kolo ezali yo Yesu Masiya papa topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo papa. Oza Nzambe ozobatela biso mpe opesi biso souffle de vie oyo toza na ona ntango oyo yango na ko na beli molimo na omo santo azala na nga Saint Esprit zala na nga kamba ngai nga te munaloba yo nde loba na ndeko moko na moko akolanda video oyo Saint Esprit sosolisa ye papa ayeba oyo nini oyo olobi na ye na video oyo papa. Mona ndeko moko na moko ta kozwa video oyo apartage yango kolo mona ndeko moko na moko papa kanisela biso bana na okolo kotika biso te ezala na biso na makambo nyonso ezoleka na mokili oyo papa azala na biso mona biso papa yo ozoloba ntango nyonso ozobatela ba oya yo bao bazosambela mpe baotambola na kobanga okolo yo ozobatela yango na nyonso papa tomitikika epai na yo kolo elike na biso eza epai na yo papa tobondeli bongo na komba tata mpe ya mwana mpe ya molimo santo amen. Bandeko na ngai na ye kosala video oyo mpona kolobela makambo oyo deja nasalaka na video deja utoleka miko utoleka. Normalement bandeko nyonso toyebi ke naza na ba video oyo tobandaki deja kolobela il faut to continuer nango. En tout cas mikolo na osala effort il s'agit ata chaque jour na kota ba video na okota ata chaque jour bien ata so journée moko eleki journée kelanda funa kota na olandisa pa mikolo na kota ba video po to lobela pe makambo oyo totikaki oyo tobaki lobela maintenant tolobela te tokolobela na biso yango faye to continuer na video na biso tobandeki kolobela makambo ba pratique mais en tout cas oyo eza tellement urgent yango wana nalobi ke nasala video oyo nosala video oyo lelo toza journée mardi loto ya mardi nosala video oyo mercredi deja ekomela bino epuis nakosala ata mosusu lobi na okotisa yango vraimen oyo olanda video oyo lobi su s'attendre ke okozwa su video mosusu ya sika mpo makambo koloba eza ebele yango sikoyo na ye naloba lelo na ye naloba ndeni napesi bato nyonso merci ba oyo bokomaki en tout cas merci ba oyo bozokomela mpe na whatsapp merci na video oyo ezoya wana na kopesa numero ya telefone na sika na video oyo to na sisi na kopesa numero ya telefone mpona bato nyonso oyo bokoki me na olobela nsima wana. Donc bandeko nyonso merci oyo bozokomante bozotia baverset biblique Nzambe amona bino na bakommentaire nyonso oyo bozokoma vraimen Nzambe amona moko na moko oyo azotia commentaire na tuka na sepela nango bandeko na nga Nzambe atalaka bakommentaire tosalaka Nzambe atalaka na okosebino te Nzambe atalaka bakommentaire tosalaka totiaka na bavideo dondeka Nzambe alobako alongo ndenge alobaki alongola misu na ye ata na 1 seconde te pa bana na ye do leo yo ozokoma commentaire wana Nzambe azomona yo Nzambe azomona yo so message yana vraimen euti pa Nzambe leo ozotia commentaire Nzambe azomona yo natiaka commentaire dernier miko euti oleka na video mona landaki natiaki commentaire na video wana
lena te commentaire na video wana eleki nango à l'après nzambe koyebisa nga abina nga Deline osalaki bien nde otia commentaire osalaki bien nde otia commentaire po commentaire no bato ebele batangi yango ba comprendre makambo ebele osalaki bien nde otia commentaire. Donc vraiment nzambe asepelaka amonaka le totia ba commentaire yango kaka nalingaki naloba mwa moke na place wana na ndenge oyo nazoloba ke bato nyonso oyo botia ba commentaire nzambe apambola bino amona moko na moko na ba commentaire oyo botiaka. Lelo naolobela nini? Lelo nazolobela bandeko na ngai nasalaka video moko eleki mwa mikolo nayebi te so eleki combien de mois 2 mois je crois nayebi te Antoine na vérifie te bolimbisa eleki mwa mikolo kana nasalaki video moko nalobaki na explikaki bino ke nzambe alobi na nga ke azokwesa France, nzambe alobi na nga ke azokwesa France et puis alakisaki nga nazomona na vision boye namoni ba immeuble ndenge ezosekule donc ba immeuble donc ezoseffondre kosekule do ba immeuble na tuni Seigneur nga na bi ko ozokwesa France ondo kokwesa ba immeuble oyo eza na France yebisaki ngai ke ba immeuble omoni ezokweza ba compagnie ezokoya crise ekota makasi na mboka o France kanda na nga eza likolo na mboka o France aexplikaki nga ba obolanda video yango te so bomonika video mona komaki makamba France wana eza yango na explikaki nyonso kuna nde nzambe alobaki na ngai nde nga pe na explikaki bato na video wana na explikaki ke après na yekolota su ndoto na ndoto wana nalotaki ndeko moko ayepa na ngai aye koyebisa nga ke mama Deline naloti ndoto ke France ezokweya naloti ndoto ke France ezokweya sikoyo tosala crise ezokota na France aye koyebisa nga crise ezokota na France biloko akolia ekozala te biloko en tout cas ekozala te sikoyo tosala ndeni totia ba provision na ndako ou bien tosala ndenge nini nde eka tosola nini namonaki bato mindele bato mwindu bazokima biso totuni bato bozokima ni babi France ekwei biloko aolia eza su te na France yango tozokima tobima po so totikaka na mboka oyo eloko aolia ezala te yango tozokima tozobima na biso namona bato bazobima na ba frontière bato mabande kobima yango na sikoyo ntoka mutu mwena repete yango ya te mposi nalobaki yango deja eza na kati sikoyo lelo eloko nini naye koloba kosala video mpona kozongisa likambo ya France wana mpona nini le nasalaki video wana bandeko nyonso oyo bozo reconnaître nalobaki na video wana ke tobondela mpona France mabe eya te tobondela mpona France mpo mabe wana eya te nabaki nayebi te soki tokotia ba provision na ndako ou bien ndenge ni menga naza na kondima lokola nzambe alakisi makambo oyo tobondela po eya te nzambe alongola mipepe wana alongola kanda na ye na mboka oyo likola mutu moko kanda na ye eza na mboka oyo nayebise bandeko nyonso tobondela en tout cas natala ye ba commentaire ebele en tout cas bato ebele babaki mama Deline tobondela mpona nini bato ebele babe mama Deline pourquoi totinda bato tobondela totika nzambe asala oyo alingi kosala po soki lelo oyo bamboka na biso ezozala na baproblème na Afrique kuna eza cause ya France yango na totika kanda nzambe kita lokola alobi po alobaki akoprotege ba oya ye na bosana te place wana alobaki mabe oyo ezoya na France awa crise oyo ezoya na France awa mais bana na nga na oprotege bango yebisa bana na nga babanga eloko te ngai nzambe na koprotege bango na oyo nyonso ezoya na mboka oyo abi kobima mboka oyo kozala pasi me pona ba oya ngai baotambola obanga nga pe babondela bakobima na mboka oyo
na kofongola bango nzela nde na fongolaki mer rouge mpona bana Ezayi bakatisa. Antuka eloko Nzambe alobaki na ngai yango wana. Sikoyo ngai na bandeko nyonso bolandaka nga tolobaki ke nayebisaki bandeko tobondela mpona mabe yango eya te na France mpo na temps oyo toza na France bamisusu babaki te mama Deline pourquoi tobondela mpona mboka oyo boyeboye bango bazomaltraite bamboka na biso baosala mabe ebele kuna soki kanda Nzambe kokita wana mitali bango wana Nzambe lokwa alobi ka oprotege bato na ye ata to wana mboka oyo seke tozala na confiance Nzambe ana oprotege. Elo siko na ye naloba lelo ke après makambo wana nga nasalaki video wana en tout cas bandeko na nga soki nasali video nalobeli eloko moko après wana nazwaka baretour soit bato bazobenga mama Delinga mpe namonaki makambo boye soit baotindelanga mpe bavideo ya bato mosusu baotindelanga bavideo ya bato mosusu ya bacamerounais ya babikolo mpe mosusu baotindelanga ngo mpe omona ezolobela après mpe bameme makambo ozomona yango wana en tout cas nazwaki bamessage wana ebele bavideo ebele bato batindelaki nganga nakamwangabi makambo ya France yango elobamaki deja boye donc nakamwaki après nga mpe su wana bato ebele susu bazwi su bavideo ebele bamessage ebele bato batindeli nga bavosa bamessage bato babengi nga mama Deline en tout cas biso mpe tomoni boye ok. Après sikoyo bato ebele omona bengi nga mama Deline nga Nzambe alobi na nga natia provision Nzambe alobi totia provision Nzambe alobi totia provision mama Deline nga siko na oloba nga est-ce que so tozwi totie provision biso moto obondela po Nzambe aepanye biso na makambo wana est-ce que so tozwi totie provision eza te ke eza lokwa ke toza na ondima te ke Nzambe akosala to ndenge nini so totie provision eza lokwa toza na ondima te ke nde tozobondela Nzambe aepanye akoki kosala ngo eza lokwa ke ndeni na oloba eza lokwa ke toza na kondima te ke Nzambe tobondela akoki koepanye France na mabe yango nazalaki na mwa baduti ya oloba ke totia baprovision me bandeko na nga nazwi bamessage oyo bato bazotindelanga oyo bato bazobenga nga tozosolola tozopartage na bato antuka esika naye komona sikoyo nga nabondelaki nayebisi Nzambe boye nga nabondelaki nayebisi Nzambe ke antuka na ndo tuna Nzambe ke eske bacrise oyo ekoya na France ekoya kaka to koepanye biso nango to ndeni Nzambe lokola répondre jusque là Nzambe répondre de l'autre côté yango nazoyebisa bino ke pa na nga Nzambe alobi lisusu eloko te mpona makambo oyo ya France Nzambe alobi lisusu eloko te etikala kaka ndenge napesela bino na video wana nde abaki nazokweyisa me bana na ngai na koprotege baoyo ngai en tout cas après wana ndeka na soli na bato nazwaki décision nga na bite biso tozobondela me suka nango toloba ke mokano ya Nzambe salama bandeko na nga so ozobondela mpona problème moko folobaka mokano ya Nzambe salama po makambo mosusu omona mabe moko ezoya na vie ya mutu ta mosusu eza mpona bolamu na yo moko yango mabe wana ezoya yo ozobondelaka Nzambe elongola mabe olongola mabe ozoka mabe wana ezotikala wana mpona protection na yo soki Nzambe alongoli mabe wana na temps wana yo ezala mabe mpona yo ozomwa yango wana na nyonso futa osengaka volonté ya Nzambe na vie na biso na mabota na biso na mamu nyonso obondeli mpona situation moko boye na suka na ngo lobi ke ta volonté soit faite do futa olobaka volonté ya Nzambe salama nde biso tokoma obondela mpona France epuis tolobaka soki eza volonté na yo kaka Nzambe okwesa kaka France yango yo kaka esalama nde ezali mokano na yo soki Nzambe atelemi alobi azosala eloko boye nani aopekisa ye biso le tobondela me tozalaka na mokano ya Nzambe nde esalama bongo don na volonté ya Nzambe me yango wana nalobaki ke en tout cas faut koprévenir bato faut kotia baprovision bandeko na nga faut kotia baprovision surtout biso batoto wana France
surtout biso batoto wana France il faut kotia provision po nga nzambe alobaki na nga France mais bato mosusu babengi nga babi mama Deli nga nzambe alobi na nga ekobanda na France après kokota Europe mobimba après kokende kotambola crise wana toyebi te eloko nini ekosalama événement nini esalama na mokili po biloko akolia ezala te ngai na bino toyebi te mais tozala bato mayele tozala bato ya mayele tozala ndeti ba femme 5 femmes sages tozala lokwa ba 5 femmes folle te tolobake totia ba provision yango naye koyebisa bato nyonso oyo bolanda video oyo bopartage yango na bandeko nyonso totia ba provision na ndako ba provision sec ba boîte ba boîte de conserve wana ba boîte totia ba neti donc ba provision kaka toyaba na mayele toyeba ndi tomoni mwa basaki ya loso mwa basaki ya semoule mwa miliki donc otiatia deja biloko wana ndako bamai ya komela otia na mai na ndako biloko wana nyonso yango wana lelo nayebisa bino natiela bino message oyo nzambe apesi epai ya ser na biso grâce ser na biso grâce apesi message oyo nzambe apesaki ye yango naye natiela bino nazalaki ata na 3 message faye natiela bino ya mambuka ya bamboka oyo me mibale ya naomona ngo te nayebi pe te banani batindeli yango nazoluka ngo mpe tellement bamessage ekotaka ebele na whatsapp mosoko obungisi message moko mpo mona yango eza pasi oyebi pe te nani yango atindaki mpo oluka ngo na kombo mutu wana donc yango wana message ya ser na biso grâce oyo lokola auti opesa ngango mikolo oyo kaka yango nalobi ke na partage yango na bino boyoka bino moko na matoi na bino boyoka bino mona matoi na bino ndenge nzambe alobi na ser na biso grâce vraiment bandeko nanga tozwa makambo osege na bondeli bino na bolingo ya nzambe tozwa makambo osege bandeko nanga esala nini so ozwi keke provision tie na ndako eke crise yango eye nango te esala eloko te ezaka bien mpo oprévenir kaka te oprévenir kaka otie provision na ndako toyoka non ser na biso grâce après na kocontinue na nini na commentaire ezali par rapport ya vision. Bonsoir Mama Deline, shalom na peuple de Dieu, na mutu nyonso oyo akoka message oyo nosengi na partager message oyo na peuple de Dieu. Message oyo ezali par rapport ya vision oyo monaki message no suka utieli biso omonaki bitumba. Vision oyo monaki message oyo ezali message nga nazwaki le 6 octobre 2021. Donc, eza confirmation ya vision oyo yozwi. Na bengo déjà na ipsa Mama Deli, la plupart makambo partageaka, na retrouvaka na YouTube. Donc, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'avait emmené na YouTube makambo presque nyonso oloba eza réalité o ngape na viva. Donc, nde balobaka mwana nzambe oyeba eka Saint-Esprit oloba noke oyo aza mwana nanga. Donc, message on a nazwaki le 6 yango nazo partager na yo. Nzambe alobi mes enfants priez beaucoup. Alobi priez 3 fois après tier beaucoup. Après vous avez été choisis comme soldats de lumière pour abattre les ténèbres qui vous entourent. Ponami pona ozaba soda ya lumière pona kobundisa bitumba oyo et molili oyo ténèbres oyo ezo entouré biso. Après lobi, je vous ai déjà dit que tout allait bientôt se précipiter et encore je vous dis, quand vous sentirez et verrez de frères contre de frères la guérilla dans le rue. Donc, wana sikomoni bitumba oyo monaki na ba rue okende bitumba, donc c'est ça, les guérillas dans le rue. D'autres pandémies qui arrivent à cause de virus. Et quand la fausse démocratie deviendra dictature, alors le temps de la venue de Jésus se rapproche. Mes enfants, vivez ce message qui arrive par la grâce.
Soyez unis et rappelez-vous que la parole de Dieu est une et éternelle. Malheur à ceux qui essaieront de changer ce que Jésus a laissé, car bientôt il vous donnera ce qui vous revient, pour le meilleur ou pour le pire. Faites de réserve d'eau, de nourriture et des médicaments. Message ici, Luana. Alors, maman Adeline, message est sous qui Wana. So, on a bien expliqué message. Donc, autant tout le monde a les frères contre des frères, la guérilla dans les rues, donc, Bitumba, désordre, incompréhension. À lobby, Wanande, tant tout le monde est sous une pandémie à Sika qui va arriver à cause de virus, donc virus au tout ça dans une pandémie à Sika, est sous une pandémie à Sika. Ozoaka déjà message on a que on a qui malade moi Sika zoya. Donc il y a un gros à confirmer à gros. Et quand la fausse démocratie, dans la France, donc la fausse démocratie, il y a France, il y a le et Coco ma dictature, parce que Coco ma dictature, parce que forcer biso virus, forcer biso, vaccin, forcer biso yango. Alors là, alors le temps de la venue de Jésus se rapproche. Donc voilà, que Jésus a commis Koya. Après le dit, tu vivre un message dans message tu dois tu message, tu vivre c'est-à-dire tu méditer message parce que à l'opinion englobé en réalité au ezo comme un message. Abi na biso alobi vivez ce message qui arrive par la grâce. Donc et ça par la grâce n'a pas si message pour to kabola yango. Soyez unis. Tous à la unis et tous se rappeler que la parole de Dieu est une et éternelle. Donc, parole de Dieu, ça moko et changera té. Et ça éternel et tika la bon. Et qu'on changera té. Malheur n'a pas ko essayer ko changer ce que Jésus a laissé. Ba ko changer Jésus a laissé malheur n'a pas. Car bientôt, ça va sa biso récompense na biso. Donc, après sa biso et revenir na biso ça qui m'a bé au ça qui m'a bé na yo. O paswaki asaki malamu akoza malamu na ye. Pour le meilleur ou pour le pire. Donc, ce que ça qui malamu meilleur, ce que ça qui peut pire au yo. Après le bi, faites de réserve d'eau, de nourriture et des médicaments. Donc tout ça, la réserve, la réserve, c'est pas la première fois. C'est un message qui arrive souvent. Souvent, solo là, on peut déjà sur maman Deli, on peut ça un message, mais la monia lo moko, nous avons peut-être à l'obanoté pour la réserve, est-ce que oui, on a la salle à la réserve, mais il faut partager en un peuple de Dieu, que Dieu nous appelle à faire des réserves parce que tant on guérilla wanekoya incompréhension bitumbato que kopenesu kosombate France et kobaluka puis ce fausse dictature. Donc, dès que France est payé à loi, tout va changer. Pour comprendre que ça qui n'ont le coup bon, comme obligé, tout ça, dans moyen de se obimate. Alors là, so ça la maille, on a un oza tranquille, tout somba ranyoso, na maille, tout somba. Donc, so ça maille, on a un oza baki, sinon, comme tout passe aux na baki, sinon, yo, soit moi, na rokio bela, mais baki, sinon, ça. Oza bien oza na biloko na yo nzambe aloba déjà que tosomba oyo toza nango epuis so oza na mbongo ebele somba mpona bavoisin peut-être voisin moko asambelaka te mokolo yango asutuki makambo eyindi okotika voisin oyo na nzala te mpo ayoka message oyo te donc yo loko oyo oya message opesa faut faire confiance parce que Dieu dit toujours na bamessage apesaka alobaka toujours que yo nzambe ayebi bamoyen toza nango yo somba oyo oza nango Dieu est capable de multiplier yo okosombaka na nzambe naaka na 2 euros nasombaka 2 baguettes ntango eyinda mais Dieu est capable de multiplier ces baguettes là ekomata 5 ata 6 amen. Donc peut-être ovivre bamiracle mais so oza na mbongo somba ebele de façon que so moninga azangi opesi ye mais koloba te ke anapesi ndambu parce que non Dieu va pourvoir. Le dernier message que j'ai eu avant message, Dieu m'avait dit, que tu ne manqueras de rien. Est-ce que depuis, Naya na vie, et si on manqua de quelque chose, donc non, nous manquons. Et c'est vrai que je n'ai jamais manqué de quelque chose. Donc, Nzambe, ayebi biso koleka biso monde toyebi tout ça là to vivre un message on denga sengi biso et to remona
gloire, naïe, tous à fidèle. N'a pas si pour le meilleur et pour le pire dans ce message, tous à la fidèle. Donc, au balaka, le plus aux souffrir n'a pas la moulinkak. Donc, tous à la fidèle parce que Dieu est notre mari et notre fiancé, tous à épouse naïe. Tous à moi, tous à mobali, tous à la fidèle dans Zambé. Entendez, tout tomber. Dictature, on a ce qui est sous un bleu, on a tranquille. Donc, c'est ça le message de Dieu. Soyez bénis et surtout, confiance, confiance, confiance. Et priez, priez, priez. Dieu a répété 3 fois. Priez, priez, priez beaucoup. Merci, au revoir. Bandeko na nga nasi toyoki message ya se na biso grâce apesi biso en tout cas tozala bana mayele totia baprovision na ndako se na biso alobi makambo wana naboyaki kokate nalingaki boyoka ye bien alobi ke nzambe alobi totia baprovision soki oza na mbongo moke oza na mbongo te moke ka oyo oza nango yo tiaka provision mais soki oza nango na mwa quelque chose tia provision ebele kokalkile ka te ke onga na bana mibale natia boye te tia ebele mpo bavoisin bakoya kobeta baporti bandeko na nga raisonne sikoyo oyo oza mwana nzambe otie provision na ndako ale voisin mpenza ayeko abeteli yo porte mpenza abeti porte yo ke kofongola boye ayebi so yaka viens amemi yo mbala moko ya kotala bana asengi yo kuna eloko ta amemi yo ka ya kotala bana banda lobi baliaki te lelo mpe balete toni tokóma boye do ti tokóma bana baya kokufa omoni mpe bana nde bazolemba boye yebisanga opia te opia po bato bakobeta baporti mpona kosenga mai bakobeta baporti mpona kosenga eloko bana balia donc yango wana tozala bana mayele nga nalobi ke naloba na ngai naloba nga monde nazali amalge nanu mpenza natie mpe baprovision ngo te me nakotia si nabandaki deja nasombi mwa linzanza nido ya monene wana nabandi na linzanza nido nasombi linzanza nido oyo monene wana nasombaki pe saki ya loso nakotie wana dofo kosomba donc surtout soki oza na espace na bato bana bakave surtout mai ekobeba nango te na kati ya cave mwana biloko oyo omoni ke na kati ya cave ekobeba nango te ndeti bamai kotondisa bamai ebele na cave wana epuis tosomba vraiment biloko mwa baloso mwa basemoule mwa biloko kaka donc yo moko okomprendre ka biloko osomba bamiliki babiloko eza ebele oyo tokoki kosomba wana sucre farine fo kosomba babiloko seki wana kotia provision na ndako mpo bandeko na ngelo oyo nazoyebisa bino biso bato tozovivre na temps oyo tokomona makambo na biso tokomona makambo na biso bato makambo na ebandi te nano ebandi te bandeko nango toomona eza kaka ebandeli nano ya tribulation te tomona makambo na mokilo biso bato tozozala ka vivant ti lelo oyo tomona makambo na biso na mokolo moko kaka makambo ekochange tala nde pandémie oyo eyaki eza na Italie pa moto moko na France batomba lokola kaka je mais tala bakangela ye biso na ndako nga nao nayoka nanga teke bakangela bato na ndako confinement bakangeli bino na ndako tobanda oyoka ke baconfine na hôpital kuna mais lelo oyo ekomaki ntina ndako doki tomonaki deya oyo biso mpe tokomona makambo ezoya bandeko na nga soki nzambe alobi totia bamai totia biso baoyo toyoki totia mpo baoyo bazoyoka te bazwi ngola koyoka makambo te baya babetela biso porte sikoyo nzambe alobi eloko moko nga mpa na nga nzambe abaki nakobatela baoyo ya ngai oyo ya ngai bakobima France mpo tellement mabe ekoya makasi bandeko na malamu kutu monguna satana aloka bino atindela bino mabe moko bato babondela nzambe atia loboko oyo nzambe ye moko nzambe azopinir mboka do toza pa totie baprovision suka nango tozoluka ndenge ya kokimela
toluka ndenga okimela nzamba bibana nga na ofongola bango nzela ndenge na fongola ki bana Israeli baobima na mboko baotambo na obanga nga te baobondela te bakobima te na mboko nzela ezala kofungwama te mpo kobima na mboko ekozala pasi na mindele na biso tozoluka tobima siko yebisanga siko ekozala vraiment pasi me nzambe abaki na oya ye bana na ye bakobima na bango bana ne baobima oyo baotambo na obanga ye bakobima na bango do tomona ya biso makambo tomona toza mpenza ke tofandi boye bozoluka bobima mpo biloko ezosila se grâce alobi eloko moko ala bisomba kaka nzambe au pouvoir mpi nga nazokwaa tovivre miracle ya nzambe eza mpenza miliki ko otie mpenza bana bamelaka miliki milangi ya miliki par jour omoi mpe milangi wana kaka otie boye lero otia lobi oyi kokuta ngo so etondi otie boye etondi lisu nzambe akopouvoir mais eloko esanga biso kaka totia provision tokanga na insiste à 100% totia tozobondela mpona France nzambe ayokama me na suka tooloba que ta volonté soit faite de toloba volonté na yoka nzambe esalama soki ezaka volonté ya nzambe eke akwesa mboka oyo ndenge azolinga bandeko na nga totia baprovision yango yo ozwi message oyo partage na bandeko nyonso mpo okosepela te bato babengo na telefone baloba no nga nde na aliawa bana baza vraimen eloko olia te nga bana abwebwe osepela nango te yango na profite na bamina o nyonso otindela bango na whatsapp no balime o nyonso oza nango na whatsapp tindela bango message oyo mpo ezala te ke oyokaka ke bato bazolela kuna bana boyeboye esala opasi olobaka atikaka na eboyaka kozwa quelque chose ozomona malamu tindela bango mpo bato na o nyonso so bayoki bazaza nango lete osola kaka boliaka ka muke biso mpe toliaka muke ezala bien ke bato bakosengaka yo ozomona donc yango wana partage message oyo soki okutani mpe na voisin oyo aza mondele bosolaka bien aza ekolo mosusu bosolaka bien yebisa ye ke en tout cas totia baprovision na ndako en tout cas nzambe asunga na yebisi mpe papa Dide atraduire yango na français atia yango su na français awa do bato bokozwa mosusu so boyebi moto aza na français bokotindela bato ya français je crois na weekend oyo na osala nzambe asala effort atraduire message oyo na français mpo topartage yango totia baprovision bandeko na nga totia mpo ngai nzambe ayebisa nga na matoi na nga ami nazokwesa oyo ozomona eza bakompagnie crise ezokota makasi na France nazokwesa bakompagnie nyonso abaki nyonso ya France yango wana tozala bana mayele vraiment nzambe amona moko na moko na message oyo partage na insiste banda na banda ekoloba na oloba partage banda yo oyo ozwaka bamessage opartageaka te en tout cas nzambe aomona yo yo oyo partageaka nzambe aomona yo oyo partageaka te nzambe aomona o bato combien baozwa occasion ya kotia provision na ndako te mpo yoka kopartageaki message te yo oyo partageaka message nzambe amona yo mpo lero ozopartage message oyo combien de bato baozwa mayele batie provision bozala na yebisa bino eloko moko naotoswana na se ya moko na Londres nzambe apambola ye epuis eloko naye naloba lisusu ke eza na bato so bayebisi nga ke mama Deline ezaka France te nasi nalobi yango soki na bosani te ezaka France te ekobanda nde na France crise yango do banzala yango doki ekobanda nde na France alapre ekei na bamboka mosusu do biloko ya kolia ezala te do yango wana yo mpe oyo oza na mboka mosusu libanda ya France tiaka provision eloko moko ekufa nango te yo tie provision ale esalami nango na mboka na yo te esa eloko te ndeko moko abengai nga tosoli na bi mama Deline biso mpenza toyeba deya makambo oyo banda kala banda totia kutu baprovision inane yango ekoki makambo yango nanu esalami nango te kutu babiloko mosusu ebandi kobeba biloko mosusu elingi esala neti kobenga na yebisi boyenga na bi mama omoni
ozalaki na ona provision kosala te ke o néglige provision na yo tiaki po esali inane makambo yango ekokisami nango te mokolo kaka oyo koloba ke nabimisa nanga biloko yango tosalela na biso yango namoni makambo yango esalama tale après eya osalama do tokomi na temps oyo ya histoire ya 10 vierge histoire ya 10 vierge to risque esalama na bato mosusu lere kaka néglige biloko wana mbamo makambo esalami donc nde naoyebisa bino nayebi te makambo oyo nayebi te soki eza mokolo nini dans combien de jours, dans combien de mois, dans combien d'années, de to yebite. Mais eloko biso to yebika to tia provision. Eloko msu na ina lo baboye ndeko msu so koza lo tie provision ya 3 sacs. Réserve, hein? O tie réserve na yo ya 3 sacs. O tie na yo ya réserve sac ndeti ya loso. O tie 3 sacs ya réserve a loso bien ya semoule. Loko a semoule to yebi biso nyonso ke botaka ba nyama moko so eurumeli. L'air comme à fin du mois, l'air au somba sac ya semoule o ya provision ya ndako yo zo yango kende ko changer yango nasi bo comprendre changer yango na oyo parmi 3 wana yo bomba ozui moko oyebi ke o si na changer okomi date o changer wana ale ozui wana osaleli moi o ezo ya kuna l'air au somba su ya sikoki o changer kuna ozui otie donc nasi bo comprendre do sombi ba farine l'air au somba farine que je ko ekumela non o protégeant ka bio kangi kanyon pe na ba chasser o protégeant ka bien ebima mpepete donc o ko pe ko changer ka pour surtout so ba date d'expiration faut ko ta ba date d'expiration faut ko changer et derrière na tana so ata elo date d'expiration qui ça linzamba o bongisa et si là qui déjà et c'est expira qui nzamba o bongisa ngo ezala kitoko mais biso to prévenir kaka to changer ka ozo changer l'os ozo changer bilo moka bongo osomba pe miliki otala ki date ko changer surtout ba miliki ya nido déjà zaka na mois date moko ya mlai o ngana somba nido ya munene ana et si la tina 2023 quand même 2 ans ça va ozo mona donc vraiment faut ko changer bilo ko bobo sanate zo vidéo au partager na suki na ngana o nanu a s'abonner na Adeline TVT. Bo s'abonner na Adeline TV. Bo s'abonner na Adeline TV. Et puis yo o la ndinga mbali boso kota na Adeline TV. Eza na ba message belé o déjà na pesa ki avant. O landa de ba message wana. Poto zala na yo nzela moko. Toke nzela moko bato bolanda nga so na lobi likamo boyebi ke mama Adeline sa explica kango. Ndeti na mona ndeko moko atindela inga na message na nga bi mama Adeline. Pourquoi ozo sambela na komba tata pe amona pe amolimo santu donc ayebi yango te donc ayebi te ke sina lobela yango ke na sambela na komba tata mona pe amolimo santu pona boy ayebi te ke na lobela yango déjà donc poto za na bino nzela moko il faut bozonga kana ba vidéo pe askala botala pe ba vidéo akala comme ça boza na idée ke mama Adeline alobelaka nini makam nini alobaka ba forme ya makam nini oyo alobaka boko comprendre yango vraiment en tout cas nzamba za na moko na moko partager vidéo c'est grâce nzamba pambola yo message oyo pesi yo nzamba pesi yo ayebi nzambe ko bandeko nanga nzamba ko lobaka apana ngai te nzamba za nzambe to za na temps o nzamba lobaki akosolola na bato lolengo na asola na bato te et puis nga nazoyoka yo mona décider pena na bandotia donc nasi mikolo ezo ya kona ndotia tamsu chaque jour na ndotia ba vidéo chaque jour poso inga na tie yanga te na kotia tandeti boy na tieli bino ba me po na zwaka muto mona binga mama dinta nzamba talisenga boy bato bayebisa nga susu na sali message moko bato bayebisa nga pe makambo bamonaka en tout cas vraiment yango na lobi ke nzambe aza na moko na moko bo partager vidéo oyo lobi ka asu na osala bino vidéo msu kimia na kombo na Yesu Masia eza na moko amen.